Kofi Olomide, un monsieur que je connais très bien, que tout le monde connaît très bien. Moi, j'estime, voilà, ça c'est pas propre. C'est ça. Ce monsieur est congolais. Il n'est pas comme Kassamba qui est français. Il a le droit de s'exprimer et il ne faut pas attendre qu'il se soit exprimé pour essayer d'entrer dans sa vie privée et pas par n'importe quelle chaîne, pas la chaîne nationale. Ce sont des histoires qu'on peut passer sur Molière Télévision. On aime bien la polémique, descendre un peu plus bas, mais pas la chaîne nationale. Ils sont en train de discréditer la chaîne nationale. C'est pas sur cette chaîne-là qu'on devait parler d'un Kofi Olomide. Tokeina Basango, il y a politique, éditeur, il y a journal, le point ça, il y a plus Daniel Safou, il y a Abeti Ngonga Kolantsama Lolenge, artiste, musicien, Kofi Olomide, Azali Bongo, menacé, Kakapo, Pesaki, point de vue, Talibongo Kosal, la machine à voter, na l'élection, les Alikoya, le 23 décembre 2018, Ngonga, et Beta, mais pas Félix, Izo, la Patrick Bissar. Nalingina Beta, c'était, Toyebi Sarabango Mbalamingi, Boya na camp de la patrie. Botika axe du mal. Yo moni ndeko na biso Kofi Olomide apesi un point de vue à boy machine à voter, a commis un homme à abattre, a commis moto ba commis ko fingae, ba commis ko traiter d'étranger. Non, to beta kantango tango nyos. Bandeko bazana kawana, o ba fandeli soupu, ba fandeli ko lia na Congo lutili kezalité, ma ezalité, justice ezalité. Mboke komi pombolo bozonga côté ya population yonde ko Kofi Olomide yo embelaki Kabila Nzembo lelo omoni ete machine à voter na zelo ko lingome mabatuna nzela libunga kumpatria totondi yo tokobatela yo bino boko finga e Kofi Olomide pona ye ala aponi nzela peuple biso peuple tokobatela yo Kofi Olomide likambo koyela yo te biso ba imboka tolingi toyoka basali yo mabe bongo mona ndenge ba Congolais batelemaka tokobatela yo moto nyonso akoye esika ya batu ya bai peuple bitumba yo tokobundezali bitumba ya mabele balingi bakwa biso mabele na biso tokotikela bana na biso nini mituka bandaku te tokotikela be bana na biso mabele oyo o bakolona lisangu balie bakolona linyoko balie yango wana tosengi na baimboka botia ndeko na bino Kofi Olomide maboko pamba te otelemi lokole lombe obimisi likambo ekosala pasi na mutema obimisi likambo ye bato bazoka soni baloba biso toboyi machine à voter bongo soko Kofi Olomide boyi machine à voter ye pasa mwana mboka te baimboka boyeba mboka ezalaka likambo ba citoyen eza bayi politique te bayi politique bazwaka mandat soke silo keyo peuple nazalaka na mandat te ndeko Kofi Olomide telemela bango koba pe na bongo tosengi na bino ba musicien bolanda nzela Kofi Olomide botalisa te na nzela loyembo na nzela boyebani machine à voter wana ezali bongo escroquerie ezali likamba kope ezali likamba ba commission okomona soto kena maponami le 23 le 24 nanga matambe vimbi 60 millions de dollars na poche mba